Moi c'est Jésus. A baiser Jésus. Mutanga avec ta José Nzita. José Nzita zo ngala pete. José Nzita depuis bakanela. Depuis bakanela pas ma garde zo mona la te. Banani pe baza ba diverser na biso. Possible za na diverser te. OK. Na théâtre na diverser te. Habilité. Lupang na bango na kingabo. Sam to so la no vérité. Obi mbula nini sila ndo tamba muto. On a fondé Kapanzambe. OK. Tala sila attends n'importe qui te sila mi KTT a. Na likama o lelo papa ko kakuta. Azongi la classe. Mutu so comme na mbongo. Obi ko tanga te. Moyen mukuse ezani. Zongela ata ba cours d'histoire ça. Est-ce que sukola ki botsa mona batna se ya makona bino. O sukola ki banda tongo. Ti erwana. Lelo nini o semena na nini. Il faut lukanzambe. La famille Léla na kombo sila merci pour ne loko yo sali au soutenir biso. Maman nga pour la main. Loko sila ya ki bazaki pas même kuna mongo ya Rwambome. OK. Uto bana lobby nazo banga. Mais za kuna ta akoma kuna. Te na lobby ka ala comédien. Mais yeba obi ke ya bali mosa mukolo makasi. Nde tazo banga basa mikolo nde bazo beta pour ka ya DiCaprio yo wana ba beta ki kuna. Et voilà, bonjour très chers internautes, bonjour très chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce net moment sur Bolokoko officiel TV. Un grand big merci à vous de partout où vous me suivez. Pourquoi pas dire un grand big merci à maman Zozuna And, ma maman adoptive, je te salue, maman, je t'aime bien. Franchement, je t'aime. Franchement, je t'aime, maman Zozo. Pourquoi pas à maman Kati Kanika, je t'aime aussi, mamie. Je t'aime aussi, maman Elimbizi, maman Gardaki Dinda aussi. À maman Mapasa Kenda Kendo, c'est CPLA, c'est Babina Kati à London. Soirée Zaka Moko, chaque le 25 au mars, soirée Mother's Day. Maman tu à London, Bakuta Nakabasangana, donc Idinda Peta Jaka. Marambuto Zarata, n'a problème. Merci aussi à Warlay Matumona depuis la Grande-Bretagne, mon vieux, je te salue. Pourquoi pas à Ya Willy Mouché Nico Damboka. Ya Willy na biso, ya Willy nanga na kabolage na moto te. Ya Willy Mouché Nicole Mboka, je te salue. Pourquoi pas à Pacho Panda, honorable Pacho Panda mon vieux. Depuis l'Europe, je te salue aussi. Tout le monde a tonton Sam l'artiste. Bon bah c'est Pedra Penza. Tant que tonton Sam l'artiste, c'est Mobimba. Dans le bango, il n'y a pas quelqu'un qui me bangisse, il n'y a pas quelqu'un qui me lengissa. Surtout toi sur YouTube. Bon commenter vidéo, bon partager, bon aimer, bon tchaka déjà bon mon colotte parce que ça ira bien. Tonton Sam l'artiste a monté dans plateau. On va essayer de kopanza penzante. Maintenant on sait nga propos au mutarobi invité na robimisa. Parce que les propos tennis ça n'engage que lui. La zone Elvis Sianf. Hier Arabako que m'a rendu Bissal donc Elvis Sianf ou Bissal. Je vais vraiment essayer de beaucoup parler parce que Internet est obligé biso. Il y a quand on a betando qui na bino, il y a Robert penza masolo, il y a expliquer bino qu'est-ce qui se passe avec Montréal derrière la caméra. Si je suis même moral, à côté de sa invité Elvis et Yanfo Bissalou, d'où j'ai dit bonjour et bienvenue dans Bolokoko officiel TV. Ouais, bonjour Sam l'artiste, bonjour na batutu bota la biso na Bolokoko. En tout cas, on a pu s'abonner na biso. Bambote, au tal émission, au liker, au partager, au commenter. Et ça va vraiment bien. En tout cas, na sepel comme on a yo parce que Marie-Jeanne n'a pas la biso yo. Babi, heureusement. À soi qui yote. Quand aux arabes n'est pas baptiste à Robert tapé une semaine à brossarater. Oh my goodness. Donc ce gars suit yo. S'il te plaît. Donc on va me dans amato et pour là. Na biso rage. S'il te plaît. Donc en tout cas na comme si nzambe ba betela biso mais c'est bon. Né on mona kana ki na baki mutu nyo sa famille libota na okuta na ye na robeta ye. Na kana na. Les deux filles. Mutu tout. OK. Na okuta ne na robeta ye. Okuta déjà na. Bakimenga na matanga kuna na kutana bato bele bakimenga na matanga ya Delta Force. Ndeti Marie-Jeanne na luke na obeteka mbata na mino. Moi muto brosarate mino bimsa makila. Makila ebimi mbamo mamutu. Na sepela te na elo basala yo. Vous comprenez? Ba maman mi kolo bona mama ngwele ba sangela mona bato mukie. En tout cas, merci na bambote na ngana président Yoshua. Président Yoshua oui, Maman Gerda. Kidinda bonjour ça est mité moi si à Jésus. Moi c'est Jésus. A baiser Jésus. Mutanga avec ta José Nzita. José Nzita zo ngala pete. José Nzita de pas kanela. De pas kanela pas ma garde zo mona la te. Maman garde na peso mote photo ke no bengomba.
On a programme Babi, donc on a lié, mais Missoulo, maman, maman, na c'est pas la prière, na c'est pas la prière. La ligne rappelle maman, film robot, ma Mikolo. Nous venons à toi. Ah, maman, Tama. En tout cas, c'est que la ligne Tama, Toma. Boy, c'est que la ligne qui n'a pas I love you. La ligne qui m'a cassé. On fait ça en France, donc tu as la précision à date. En France, c'est moi qui n'ai pas. C'est ça qui a. Ah, tu as comment? Dans le jardin botanique, après ça retire à jour et ça rentre au Kendara. Soit annoncé que tout ça par exemple les 15, donc nous se préparer les 15. Nous venons Jésus. Donc on appelle même botte na lever Sam coucou le nécessaire. Lever Sam coucou ya maman mais c'est mon cousin. Mais on aura bien. Ça sera bien. Yeso soli na yo. On va téléphone. Tap san. Mbala mort et ratarate en tout cas. Ça me coupe na biso kuna poa. Et yatina biso na kasa. Mais à maman na rana chobo. Maman tata. Et en tout cas, merci à Batutu au Bolingara. M'a de la presse congolaise en tout cas. Tous en tonton Sam na sepeli comme on a eu parce que maman ça me dérangeait en makasi. Biso to lingara. Tout le monde en a terre au lieu zaté, il remet les zaté mais tout le monde en a raboyé. C'est ça la vraiment qui toko. Il y a TV sur la TV. OK. Ce combien aussi mal na banjo to bongo et ça vraiment. Sur RO vous dit ça Sam. Est-ce que la kibo chamo na batnase ya makona bino osukola ki banda tongo ti erwana et loro nini o semena na nini il faut lukanzambe nazala mama garda ça me répond na yo makasi Elvis yanfu olobi marambuke marambo ko ta maramba polémique va bibino bo finsa sila te finsa sila poni to za bien éduqué to banya misote mbamo bandi polémique te nga sans polémique si la bisalo sala polémique na mututé biso pe to sala polémique te si la devoir neza ya kotombola art ya kotombola culture so to benga art dramatique théâtre alongo na maboke a commission théâtre alongo na théâtre lelo comme cinéma yo yebisanga na ba film tout ba théâtre tout le kana ba o nanini kuna o ni qualité image ni bo mona o le ki ya SB. Donc ça veut dire que si la zone sur to ça la polémique na banani pe baza ba diversaire na biso pour si la zone na diversaire na théâtre na diversaire asa yemo ko bunda komba na biso babisalu na bakuku na ye na nzambe ya lola zo bundela ye. Merci beaucoup Elvis Mbappé si la zo bunda ye moko bani toko tamba mo na dossier ya ma film ya sila le autres na film za na terrain loyauté je sais pas so aussi penaté en temps la film. Ah oui, au moni film ya sila na vie faut la il faut pas avoir un double discours. OK. Autobenga faut être sincère. OK. Toujours ma film ainsi là est différent batou et dikarabatu. Au monde on a titre au continue à filmer au monde pena qui est kitoko. Donc ça veut dire que il y a pas de bazo à la vraieté même si nzamba lo la singa sur la vraie. Donc on a si là à côté de libota batou et ko panza à écouter papa rock malgré papa rock a kotanga te a bi ko komater mutazo ça il sherika mais papa si là la PC tonton Chéribin Chérika et comment on a un comportement on a bio si déjà bio ya si la bisalu na mimika bongo donc si la copine ya mimika bongo na biso moni si la avec carnara barol. OK. Si la l'américain ivoirien docteur Sissi mambo belé a éduqué batou. OK. Batou lo lenga bongo pe bazala na monde baza. Bateau ba yena ba famille bateau ba yena famille bateau séparer famille bateau côté ici des autres. Et puis mais ça avec rock la PC moto tout ça n'est pas vie hein. Et puis ça bateau mususu oyo ba papa nga kolula amoni mwana camarade ya ile kito ya mwana ayena ya est-ce que ba papa bon pe bazali. Omoni ya go chao expliquer ngalo mo na théâtre babi théâtre définition en vie réelle sur scène. Donc bateau ba carnet ba rôle wana eza makambo esa la mara na vie réelle. Donc ba papa rock ba belé. Baza ebelé donc omoni ba film ainsi là et on a autre le bango est différent bateau. Si la zora makambo esa na ba maman esa na réalité la vie même d'être vivre boyer ayena on a kati ya théâtre. Exactement, on va filmer au Nigeria, c'est un anglais qui interprété dans Lingala. C'est belé, c'est là en haut. Ba copie collée. Donc ça veut dire que si là, au moins, va filmer les Arabes, n'est pas morté.
ezaki boye en tout cas bref total la film conseil ni on peut ça na papa ou peut-être ton na bateau azali na mbongo mais aibi ko tanga te aibi ko komater pona akuta na likama o lelo papa ko akuta azongi la classe mutu so ko comme na mbongo aibi ko tanga te moyen mukuse ezani zongela ata ba cours d'histoire ça ta ezala kaka ba cours d'histoire ça ngana ba sermon na nos formation na IMPP ta notanga na ba papa mikolo akenda musala mais comme 17h 18h ay cours na IMPP vous comprenez classe ici la raté classe peut qui par agité ça veut dire que kozana mbongo ezo ko kangaote ozwa connaissance on comprend donc netinga kuna la boye so na commission na bala rebelle faut continuer licence on faut continuer licence parce que là aye na famille maman a eu ba privilège ba selele na salon non so asa bénéficiaire bénéficieuse n'était soit le bon mais si la comme déjà bénéficiaire parce que omoni eza na adage moko ba français ba lobara et qui mangai diviser pour mieux régner ngana rota ba romona ngana sam toza bien mais ya gochaye akaboli biso malé pour l'intérêt na ye. OK. Donc ça veut dire que film on a botala on ka te que film pour totalité botala on pena que tozo leçon. OK. Et dans le roi Bible batanga on te le roi livre. OK. Bible faut dans la Saint-Esprit. Et on entend la film na biso 50 nzambe a ko Saint-Esprit pour comprendre. Et te ya yo comprendre que peut-être que tu vas musubo ou appelle ma camarade moi bon aya appelle la famille na bino à côté peu trouble à travers film là et ko édifier yo. OK ba papa na mbongo o dit ko tanga te ko mato pour na yo monike bon nga pour na mbongo de c'est bon non il faut que on ko taper ba cours d'histoire ça ngana to na IMPP dans tanga ba papa na ba collègue ba papa a oti pena musala asisi aye ko tanga donc ngana otina raba tout la raba film ya sila mingi ya sila na bia batu musute s'il vous plaît. OK pour ya batu musu na okuta raba film otala ke ba Nigeria yango yokuta ngo sur infection lingala et puis ba titre d'abord ça ka o kisuka mbundu et bongo titre bongo ko zandeni mutu ye mo alianga ndona bomona. OK nzoto kubuka bongo opesa mnoni les cas in nzoto opesa mnoni. OK muta pesa ka oya sana ngoti on donne ce qu'on a tu ko tala sila rana soin pour le roi bébé to comme na place wana ba soin ici là to évoluer normalement mais de konanga Elvis Mbappé lelo lobi que si la zara concurrente c'était mais tout le monde ba bazo bimazo bazo prétendre que za ba concurrente ici là detinan to moni Davina Bimi ko beta maman na te pardon na niveau na nga na rolo ba maman en tout cas ba abonné bolimbisanga. OK na niveau na nga est-ce que vous comprenez nga na lo bela sila. OK donc on réduit nga penati na chose lo mo na on a problème au somba ban génique on a problème au somba légette. OK moi soit ko suba il faut apangusa pas juste tenga na so la na yo qui nous regarde te to so la pembe ba mloko ngo babi ke to film te kasi na yebiso po nini nga na lo bela sila o kitanga tina niveau ya mutu mo o atani na niveau te nga na yana lo bela makamna ye na pese ngwabiri na pese succès dans sens thème pe na chaîne munene bat batala biso par-ci par là ba mona to lo bela mona wana azana ngote yo so mona ata mona légette bon ba propos teni à moi ça m'engage pas bobanga nini ngam na lobi yango ata na ba problème à bluro wana. OK mais comment na lelo yo on a biso Davina asala ba eloge belé pa si la bisalo si la bokola ye si la lesa ye si la pese na mutuka etambwisa ye si la sunga même na ba relation mais lelo yo ala na matanga yo tara ba relation na matanga pe na matanga pe mais sikoyo omoni ingratitude est condamnable dans la Bible non lelo sam avant de signer pas na par exemple ou soit dans un problème où Sam a aidé ngai quel que soit ton bébé na Sam bon là moi na robo ça non te. OK na lobi boy na répandre la peine na lobarango makasi ngana na no sana Aisha koko je sais na longo pa na ye mais partout na kenaka na témoigner à bolamu na ye mais ngolo ba pété ka salanga mabe mais so bolamu na ye pa nanga eleki siko mabe. OK vous comprenez tout à l'heure moto za la roba nyamate tous à la rappeler le roi Batou yo mo pena au sala be loge que asalanga boya après oye au changer son discours au bandi ko n'importe quoi donc ça veut dire que on a traîner pena na
na sujet ya mona on a parce que azana on a niveau na ngate de deux na rôle belete nga le bela background so mo na musique au moins le bela faire rigola mais alobi mam ça yebino bolobi ke mam ça pesa bilamba ya apesa mam sipe mutuka et jouer na film mam ko nango na bien boy na ya paiement ya na lobby boy partir na ye ya afutaka mai na courant wana lupango na bango na kingabwa abileta ye lupango na bango na kingabwa apesi pe ngwana biso pe bobimisa ya sam to sola no vérité obi mbula nini sila ndo tamba mutu OK to mbula ni abando ki poto mbula nini bomona ya gabi na famille sila na poto te soki awa avokoma na sundi lupango basila wana akola na bien abandi pe succès na théâtre ne bo mwana kala siko ye mwana wana azaki wapi mais mwana aza basali ko sala ti ba fabriquer ba coup de pouce ya mam ces akati ya makasi alia monga ba cook e ganga mama na biso yo e ganga soki yo liata un fois ya baba cook te oya na TV pour na minimiser sila monga na e ganga obeta na 7 mois régularité parce que ingratitude eza kona nzambe alingi yango te s'il te plaît toza vulgaire te to sur le bon règle eza lelo mo mabe c'est bon casse-toi vous comprenez donc ça veut dire que nzambe a opinion na mambo belé soki yo liambo ata $1 ya baba kuke kota na nzoto noté yo ya kaka na ba sortie médiatique no bidon ya buzo ba po minimiser esila yo pesa sila mutu kandeni il y a même référence à film. Attends, bon, on a Moutourani. Ok, attends, Moutourani. On a Jeep. Et là, yo mona. T'es tout seul, yo mona. On a temé, on lo bati, on lo bati. Bon, TV dans le bon, on a roya, tabi Moutouré temé à yanga. Ok. Mais là, on a piéton. Donc ça veut dire, na rôle ou épée. Dans mon élan, on a ça qui est tout côté. Dans mon élan, on a ça qui est à $100. Bala Mundele. C'est quoi ces soissons aux ans chinois dans Mundele? Soki bané soki nani donc to monika mutuka mundibu abala bande ko ba Robinho OK abala mundibu ba non solo OK basukola te ba pangusara nini bo ngana voyage na bato wana solo OK vous comprenez so bala muta bongo après ngana nina lo baboy na ba mbongo na yo na oyo za na ngo garder bandi na yo mais ngana lo bango makasi soki oliata monga baba kukute nzamba lola mona yo a opinion yo OK parce que pour nani bato moki bazaka benga bato bazaka benga pour nani na rovana bona obike na lela nga monga sila te mena lela monga baba kuka OK mais monanga pe donc baba ku babenga nga ba soutenir nga tap sande ya nango sikoyo ça peut moi code menazo bisa yo agence OK zongo te po ebiki ozana on a sikoyo donc mutu lo waye ba assistant tina ba matanga OK ba sali ba boye sur la matanga ku fa maman penza sila à cœur sila se déplacer yé et puis la famille Léla na kombo sila que sila merci pour ne loko yo sali au soutenir biso maman nga pour la main le quoi sila ya qui bazaki pas même kuna mbongo ya wambome maman personnel mais maman na biso bazaki ata na mbongo ba séjour a futa ndeze ezaka na morgue OK ba yana problème à louer ba catafalque OK mais si la enveloppe est bimi et docteur ba si la kundela maman mais nyonso wana oposa na nzamba lola mona to le ba ke famille pesa mabe parce que famille zo mona ndenge mwana bango to longo wana biso famille parce que aza mwana ya famille moko kingani famille wana lokwa ba kundela bango ndeko est-ce que ba ko pekisa yete atike ba et bon peut-être famille tamso ba webisa kulisi ya ngasa ne base start asa ne ba business mais on a fondé ka panzambe OK tala si la attend n'importe qui te si la dame katete à se déplacer le robina na kone aye matanga na bino peliko nango mo loko bimi lisusu mais lelo hôtel wana te e mutu vanda rapé boy ata vanda na toilette no vandi maman na lo ba pena to ko sa ba tuti ata na ko sa ba tu mais nzamba lo la otala conscience nanga ba ko sa ngote OK donc ça veut dire que na rumé na kaya mo na donc ago subala elo nyoko ba baku nyonso bazo va se sentir vraiment piqué to ba ya ko répondre yé qu'est-ce que tu peux dire tengo na yebisa na baba ko to bete kara et to ya ko répondre moi toujours to pese makambo OK to pese vraiment makambo donc comme concurrent aussi le tas filmer la biso dans le marché la place où le belama mais to le belama filmer total à filmer so monika émission na
Au zappé, au leki. On a mis sur tes années ma sortie médiatique sur Facebook. Au zappé, au moni ba sortie médiatique sur Facebook, au moni à sur TikTok, au ça il live nani, au zappé. Parce que il a distraction. Signaler quand au zappé. On prend. Donc bloquer zappé. Donc il a distraction mon ana to bana koloba ma été a comment on a niveau son ba ban génique. Il y a bien. Mais si on voit tout ça, qui est derrière ça? La sortie naïe. Qui est derrière ça? Mais barana batna bango ba commissariat. OK. To ebi muto atina bango. Wa me ma bango na ba restaurant. Apesi bango ma peka soso. Apesi bango mo po ba ofinga. Sam yondo za bona limite risda si la bengo sam. Zo mo bo ko finga mutu bo. Jamais. On a peine. Mais on a peine au côté ça ma finga mutu te ça ma yara ko recadrer. Oui. Ke ba yeba fingi si là. To ye to recadrer bino. Bo fingi sam. Donc ça veut dire que batana batna bango o ba hypocrite wana o azali wana o akinara ko pesa ba mongo po ba fingara ba kinara bana ba taka basala bazana bureau basala bina bureau ba yara bina ba liba mapeka pour stratégie faut simebo so si là à côté galera jamais on les ganaté va répondre bino aussi le temps on aussi les pas biso biso to bunane na bino. OK. Donc ça bo taquer si là biso peut ya to taquer. Merci beaucoup, tout ensemble l'artiste, Opération Zaka, encore vous commentez, vous partagez, vous aimez. Et ça va vraiment plutôt que aussi faites-vous abonner à Ensemble l'artiste TV, ma propre chaîne pour me soutenir, ça me fera un grand big plaisir. Elvis Mbappé, Toko Tato qui dépend molo molo, Lelo et Tomoni, ma balle Kokufa vraiment ébélé, ma balle à mon précoce, ma balle à bachiner ou tout ça c'est dit à quoi? Bon, problème est que ba garçon et théâtre ba lingi ba bala bango pa basi. OK, ça veut dire que oule mibali ba bala basi basi na mibali. Bible ils ont recommandé biso mon bala ko quitter pa na bango ake ko luka molonga na do yende fa bala s'attachera à sa femme. Ce que yo c'est comme moi ça balio comme sous autre moi aussi. OK. Donc moi c'est à manipuler yo. OK. À ko lambisa yo. À ko saliso ba senga sine ba ça Diego pasara na naku. OK. On doit comprendre. Baba no robeta on ba to beta DiCaprio au monde ba mort bukani. On doit comprendre. Donc ma balle comment on a pas problème. Vous avez un dossier. Donc ça veut dire que balingi basi baba la bango. DiCaprio ça lui. Attends à Congo central. DiCaprio a fini babako. Tu as fini bango te na tes problèmes ça que baba la yi. Lelo soudiet azola en église pour moi ça bala qui. Donc moi ça bengani. Na ton sous les sous. Là en église bon éviter. Donc ça veut dire que Bamba balle belo to mona wa. Deuxièmement, basi bazo bala ba obotate. Mibali bakena libala baboti te o monaka e panzani. Point nini? Basi ba lesbienne, mibali ba PD. Oh, et surtout ba o ba on ba TV ko lo ba français. Oh, je ba ba français ba tonton. Ça veut dire que c'est pour qu'on faire voir quand Kazam au bal les mains. PD. Surtout et là on a s'appelé na casting na biso salara et aux aura tout biso pas na biso mambona et te kuna yandeni pour tout le monde na miroir aussi la va filmer bimakota rabagene de prière mais ba obenga pe de best deux fois te ba na moni ba émission mo ba sel wala batika biloko ba bi bino bolo ba deux fois bazaki batika biloko batika ba mona yo wapi ba ila tu vois ba tout oyo mabale kufi poso se pesa mo sina mbetuté. OK bon afungwa mana sima. OK mais namoni battement balobi que liba le kufi ya ndeko utotanga kombo awa wa otolo belawa liba le kufi parce que moi c'est un kanga en fragrance baba bongo ya demi bazo beta deux fois mais c'est ça bon moi ça sandeni ata yo moi si erto bala rabasi moi c'est face à la heureuse. OK heureuse c'est ça raté ko pese bambongo to au sommele mutu ka to plainte plainte plutôt heureuse c'est ça petit nali conjugal. OK yo au faire certificat moi cité au sani to mona patron abimina na bonne. OK atiki bena mobali ya mongo mabimina bonne po temso papa wana comment il fatigué. OK yongo eza baka o eli nani la costa sur la costa sur la costa la costa sur la costa sur la costa sur nani la costa sur la costa sur nani la costa sur costa sur nani on doit comprendre on doit que nous toka makasi bino batse babio tanga bakombo so ba makasi nani bongo na robanga otanga kombo ya nani da costa ko tanga te pardon na robanga ko kata te ngam na lobi mo ya s'il te plaît ko kata te ngam na lobi na robanga kombo na
babi akangisa bato ngai na komona ye nani faci akangisa bato après kokangisa bato yango akangisa bakufa na kasho to babima ozo comprendre naza kabakaba naza criminel maintenant babi diffamation te eza solo mwasi na ya boyi na ye do so bambalatisa so mozoba wana yo tozwa bamwasi na yo témoigner azali droit témoin mais moi matin pe na live mo lobi a confirmer que bazala sous te bazalaka te ayebi biloko kimisa ye donc balatisa yango babakook balatisa yango sila n'importe quoi. Mais tout ça, peut-être c'est parce que mbongo ebalelaka bango ezaka mbongo mabe mbongo argent sale to ezaka dit à quoi te problème ezaka kake bamabala oyo ezokufaka bapesa yango na contre cœur te nalobi mabala ezokufa parce que baosala au contraire ya volonté ya nzambe. Ok, et puis baobala précoce ozo comprendre donc nzambe alobi ke mwasi mobali nefa abala ye mais bango bakomi kobala bala bango. Ok, ozo comprendre donc yango moni ke bamabala na bango oza lokola ya babiloko ya bachinois ekomelaka te ezokufaka bazongisa baya na église ya mama gerda bazongisa yesu ya mitema oyi bato ya théâtre bakosaka biso bazwaka mpe mwa mbongo so organise no mpena bien okobala mwasi na yo ebele so tobi totanga bakombo ya mabala ekufa na soni ebele non bosala ndeni ti bobali bokufi sisu libala baza mpena ebele yango nazobanga mpe ndeko moko otobala mikolo ye mpe naobanga nani susu nzambe na nga otobala mikolo ya mwasi ya mobali ah ouais utobala lobi oyo nazobanga mais azaka kuna te akoma kuna te nalobi ka aza comédien mais ye baobi ke ye abali mwasi mokolo makasi nde nazobanga basi mikolo nde bazobetaka mpo ka ya dicaprio yo wana betaki ye kuna nzambe ozokompa yango nazobanga mais nzambe yetoko babuko nde lokolo nde babetaki yo bao babundisaka bato makasi bakoka choc tala babi mwasi aza mokolo bazusiko photo mwasi batia normal na wana ave nanga totika kaka te mais sikoyo ye aotikala mwasi akufa avant po mwasi aza atikali ya na mosisa moko basalika lokwa age ekei basalika lokwa Macron na mama Brigitte te bapondaka aza mpe na choix te moto aye obala ye auti poto azoluka bazwele mokanda akende choix ya pete omonaka bakoma kuna boye bamobetabeta ye akufi bamonikise basani akufi donc ça veut dire que babiloko yango tososolaka vraiment toluka tozongisa nzambe na mitema so tozongisa nzambe na mitema makambo nyonso ezala so na théâtre te. Merci beaucoup tozongisa nzambe na mitema Montréal et to cité na question oyo j'espère que tovana mambo pardon na linga ba question polémique te ya polémique te ngaza muta polémique te mais yo nde surtout na ngane makambo asila bonjour maman ok pas de problème ndeko na ngai Elvis ayant fou oui tomoni ba comédien baza éprouvé toza éprouvé parce que surtout to na maboke lelo Delta Force a Koufi. Appelle son âme pour ça Delta Force. Accusé Batebele, poison, machin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Moni Moutouli, c'est chose naturelle. Pour te choquer, famille n'a été de deux battus qui ont accusé Batou. Ok. Vous en prenez. Total à rappel dans le temps bon Sam, par exemple, nous avons un plateau. Il faut qu'il y ait un checking en tout depuis combien de temps? Bon. Ah, na kile ça la ngawa normal nabi na so na salle malaise ngawa normal nabi centre mo fungwa ba osala checking en tout ofele na kebo na otamo normal ba kanganga na maladie moko de yo mona muto otamo ba betili ba kwa kufi. OK Siko poison et ya rapuna ba tete po muto tete kufa ba tele poison babi maman livre abela yikibeka na e poison batika maman livre na busoba batika vraiment maman na buso te ba respecter bato mais ça ba ben grand maman livre soki maman livre te bato maboki banga ba banani na mboko lelo so bato mo ke ba poto bato maboki mo ke ba poto kwenda c'est maman misusu bakoma na mapangu grâce à maman livre comme ba stable bozale maman livre obi congolais na yebiti ba vivre ndé nini congolais mais maman livre non en tout cas maman je salue aussi maman Denise Dakero maman Motema malamu maman Denise sunga pe ba comédien pesa bango ba soin mais ba sunga ka ba comédien bon biso ba journaliste na to yebite biso ba journaliste ba carte entre papa na ba koni maman ba journaliste wana to mais biso des photos ça to ça association to s'organiser na bi que maman Denise Dakero aosala ngo ata maman Olive Lembe mama waro yekutaka mutema munene ya Sylvie Bongo je salue non pas ya Sylvie Bongo na pese mboti donc mutema munene so ba comédie kaka ni bakufa na poison point
batara betambo na bango ba présent belé ya ba troupe théâtrale ba bimana ba acteur na bango et tobi ba bi ke bango mo balingani te yango bazokufa bongo te ba poison non tolo chroniqueur le quoi kufa na bongo te so elobi atami solo soki poison pene za mutu ba ya apporter bango ta plainte OK misusu bazokufa na maladie na bango Boling sur faire un groupe, il faut pas goûter. Faire continuer un groupe, au lieu de goûter. Faire continuer un groupe. Soit faire un appétit ça dans des d'épices. OK. Avec une infection aiguë. Au final on a. Pour infection peu comment. Après. On va reprendre. Après comme il y a poison. Tout ça le poison on a rien à battre théâtre. Ou on peut-être oh batelinga poison. En tout cas pour tirer biloko wana. Encore une fois, parce que ça qu'on reste la famille biologique il y a posé Delta toujours les années ensemble tous allez qui wana toujours à la wana tous les laïcs dans les calmes. Parce qu'il y a la kimia, en tout cas, vraiment bientôt les laïcs dans les cas mais il y a posé Delta Tika va sortir médiatique à ma bien il y a quoi acquisé maman Olive talking à 4 aussi le tout ça n'a pas preuve OK so ba tunio ba preuve monter que et au salopé ma peut-être peu moi mon qui groupe ma pas maman Olive mais bon bébé ici pour que kunda monter c'est ngama mbobele on peut attirer pe bana moi na suka kuta passer 6e à présenter à néo donc ça veut dire que donc c'est ça tout tika ba accusation moko o ezanga mutuna makolo donc hier a Koufi déjà a tiré Bissopé à son âme, donc c'est ça. Vraiment, merci beaucoup à tiré Bissopé à son âme. Batuki ba audio, n'engue ya fait kondo a uti Koufa. Kolobaye qui a bimisa ban ebeli mais ban on bazala ba un grand ban on ba valoriser été ba beta toloté na éviter ça bimisa bon on a évité qui a bimisa tendresse hein. Bimisa tendresse, bimisa ba pasteur patron, bimisa ba pasteur patron. Pasteur Serge. Ouais. Ba ali mumne non. Venanga Serge. Ali mumne. Faut décrire quand elle mumne. Er yango ba grâce c'est belé qui na on couvre comme poison. Ve na place kolara libumne to kola. Na bimisa pe nani ba Cardozo abimisa mtunanga ito za ene jour na oli la makasi nani na mobali leki ya manager nani wa pembe boy c'est qui encore le manager ça la président nani comme on est en tout cas notamment on a quand nous chef coutumier et JD pour ça JD limbisanga comme kimi abimisa JD azozala chaque jour azolela papa na azo reconnaître papa donc bo laksa ki papa na bino bana beaucoup na papa ça la vraiment bien abimisa bana belé en tout cas molimo ne peut ma kimi na ndo cette année parce que azalaki au monde pena na milieu batu peut-être trop pénaté azalaki doux azalaki respect na batu belé donc c'est ça. Tous les laïcs vraiment na kimia. Bino ba théâtre, un muta souffrara, boya raté. Mais c'est là jour qu'on est ba louer na mituka. OK. On l'a ti bilama asika. Matalana. Après ko kunda boyo fana bomeli mais un ninga na souffrir. Boya té en tout cas, tous les laïcs dans les bons. Vraiment merci beaucoup na bato ba pesa ki penza lito et puis on appelle un roti gandé enveloppe na lundi. OK. Biso on appelle caméra. Oui, pourquoi pas. Biso tu ya te soutenir assis là tout le monde leur hier. Tu na bengi maman Zozo à Obakisa. Tu na bengi président yo choix Obakisa. Tu bengi sans couple nécessaire. Tu na bengi sans couple nécessaire à Obakisa. Donc lundi na Rosala on bengi mettre de là. Mettre de là, on appelle ce mot de micro boxing ngai. Boxing micro mais on appelle ça comme mot. Donc mais lundi na pourquoi ba caméra za na rotika enveloppe na ngai na famille ya président d'État ce qu'on a fait sur na maboko nani yondo yeba enveloppe na ngai na famille ya président d'État na repé c'est pas nani vraiment atika pe film roboé yenda comme président sa coupe OK après ça y est tena mona appelle son pas tendresse pesa pas ata pas Cardozo ata pas pesa tendresse nga solana tendresse pesa tendresse kasi nga solana tendresse OK pesa tendresse tata moi ça peut sur beauté merci à votre bataille tonton Sam l'artiste Rossi Sanine mabanga tout si nango na pesi ka Stella soma na mbote na bossa wana camarade nanga na bossa mabanga kuni bande camarade nanga penza na tanga ba mouvancier na tanga pena ba maman wana Stella soma na ba maman Château Rouge ba yebiti
Mais kala babé non si maman babé akoya. À la force tranquille. Moi si mon kondi. Donc as bolo ko kondeni. Pepele. Na pese moti na yoka kala na mona. Aza penza ata na problème te. Bete moi to na Dubai menisco. Yé alonga de maman alonga de maman na kitoko donc na pese moti numéro na téléphone est plus 243 89 51 81 641 plus 243 89 51 81 641. Vraiment, mais Sarah, il y a un taquet ici là. L'icône on finit sur moi. Moi on finit en là. On a mon amutaka na yo malébélé. Nabi ba collection na minen ola tara. Donc il y a pas Sarah pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Obimana papa na yo nous emboîte. C'est bon. S'il te plaît. Vraiment qui commence bien et qui finit bien. Merci beaucoup na bato ba pesa qui vraiment luto ya Rolanda Bisso. Ba pesa qui te comprendre Otozaki nango. Là, je vois mon ami Stella sûrement qui est derrière la caméra. Merci pour l'assistance. Pour la cause. Moi micro. Après ça fait mon libanga. Moutazo kanganga micro yo eza Stella. Son nabeta bordi ba pesa tika. Kasi poste là on passe sur plein de sebelé. Attends mon la passion là comme banga. Marambo. Vraiment merci beaucoup, commentez, partagez. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bisous, bye, ciao.